Selunga ye star na bino ya ko commenter na yo kana bino elongo vraiment nzembo o batintelinge pa ya Mayaya Damo Viviane de moi asalelinga nzembo bandeko naza na esengo moko nazo présenter bino nzembo na nga donc o eza pena surprise ya lelo boyoka nzembo kitoko boyoka nzembo ya chaîne Mimi Selunga boyoka ngona bokebi nyonso bandeko boyoka nzembo yo en tout cas lelo kaka boye Mimi Selunga TV. 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 TV boyoki lolaka boyoki banzembo bandeko boya bele bosabone na canal Mimi Selunga TV boyoki lolaka boyoki mwana bati ya nzambe epesa zuwa te epesa motema mabete naza kaka ya bino tala kaka soye na ye kosekisa bino te nani akosekiselanga bino boza babizu yo pe moto yinanga sans cause etali yo okosisango okotali felo etali. Merci beaucoup. Ciao. Hello bambote na bino lisusu balandi bolandaka Mimi Selunga na bino Mimi Selunga na bino yeyo mwana bati ya nzambe kaka ndenge na yebisaka bino mwana bati ya nzambe mama bati ya Davido na pesi bino bambote bele vraiment mwasi bati ya Sami Selunga mwana Bundes na pesi bino bambote bele boyamba bambote nesengo nyonso po tepa ya ndeko na bino Mimi Selunga mwana bato ya nzambe kaka ndenge tolobaka bandeko na ngai na sepeli koya liboso na bino kopesa bino ba merci na bino bomonika lelo ba soirée betami na osala fête kaka mode palais donc na osaka fête ka mode palais bomona ka moi donc ezangite boye batina nango lelo tozo célébrer vraiment monétisation na biso nazo célébrer monétisation eza na mama moko na ndako eza na papa mo na ndako oyebi monétisation te oko comprendre te okoloba monétisation lisusu eza nini mais avant to expliquer monétisation eza nini o Mimi Selunga zo fêter lelo na chaîne na ye bandeko na ngai yo nanu otsabona te na chaîne ya mwana bato ya nzambe oza na niongo na nkolo Yesu Masiya sabone sabone na chaîne ya Mimi Selunga TV sabone ndeko na ngai kukuti mbongo te okofuta eloko moko te sabone commenter like video pe partager les ndeko na ekomela nana ekomela ete ba video ya Mimi Selunga TV partager ndeko na bino ke liboso ndeni so bozo partager te naza motinda mi ya bato ya nkolo na yebisaka bino soki bozo partager te toka soni ya koloba ke ndeko partager non balobi koyiba nde mabe me kosenga ezaka mabe te na beti poste nde bible lobi beta porte nzambe soki Yesu abeti porte ndako na yo ofongoli akote eza pe lokola nga nazo beta ba porte bo partage ka ba video ya ndeko na bino Mimi Selunga po soki bozo partager te nani ako partager
nga mona okoka te musala nyonso bato nyonso baedaka po tokóma ntina moma ya lelo eza mpona nazalaka na bino botalaka nga yango tozoloba monétisation eza nini bandeko YouTube aza na makambo ne ebele YouTube nde bomona biso tokotaka bwe bandeko baza na bachaîne na YouTube bayebi bayoutubeur na bayoutubers bayebi pasi ya YouTube eleki voire même bilanga na pasi donc bilango loni lelo zeli mwa mikolo ebimi pe biloko olie bandeko na nga olie pe biloko na yo mais YouTube na ebisio eleki bilanga na pasi bandeko eza jeté YouTube na ndenga za wana monétisation elingi koloba nini na expliquer bandeko oboyebi monétisation te monétisation eza nini soko koti na YouTube omikomisi ofongoli chaîne na yo obandi kotia ba video soki bozana bozomona o balandelaka bazomona ke chaîne ya Mimi Selunga TV ekomi kolekisa publicité pub wana tango mutu okokoma pub na okoma hotelo publicité na ndenge nini publicité bataka yango soki mutu akomi monétiser soki ozwi monétisation yango wana nde babengaka pub omona bakomi kolexelo pub do elingi kobaki ozwi sponsor moko ezolandela pe chaîne na yo donc après na yango bamakambo ebele eyaka na nsima wana bandeko na ngai donc tant tobandaka bachaîne na YouTube tozaka non monétisé tozaka monétisé te monétisation wana po ozwa yango ezosenga osala 4000 heures okangisa 4000 heures 4000 heures eza kwanga te eza lipa te eza donc eza pasi makasi bandeko 4000 heures balobi te ke 1000 heures 2000 te 4000 heures donc 4000 heures wana po ekoka eza selon ndenge bato bazotalela yo ndenge ozokendela ndenge biloko no ezotalamela bandeko eza kwanga te yango nalobi eloba mama Tasi YouTube eleki bilanga na pasi bandeko na ngai eza musala tozosala eza musala bato ya nkolo Yesu Masiya me nzamba alobi na motoki na yo okolia okozwa lifuti toza awa tozo ya kobeta masolo tozo pesa bino mayele tozo kotalisa bino mokili ndenge ezali tozo pesa na ba mayele bino pe na ba commentaire bozo koma ezo sala ka nyonso tozo former eloko moko to former corps de Christ bandeko na yango wana na pasi ya YouTube pona kokokisa 4000 heures wana eza lipa te eza kwanga te nde na hotel koloba eza vraiment pasi ngai ndeko na bino Mimi Selunga na sali inane deja na ndambo inane na ba mwa boye na kati ya YouTube nzamba lola asungi ngai na kokisaki 4000 heures wana nazwi mwa temps ya kosala video oyo parce que ekutaki nga na ba problème ebele na déménager na sali ba makambo ebele en tout cas bandeko ezaki facile te normalement fallait na sa déjà video oyo mais omoni ba makambo ka ebele yango nazosalela bino video oyo lelo kaka na kati ya video oyo bandeko nako remercier bino nyonso oyo apporta mena ye na kati ya chaîne Mimi Selunga Télévision na kopesa bino ba merci lobana bosa na kotanga kombo na yo soki na bosa ni kotanga kombo na ote bandeko na sali liste eza tellement mulai soki na bosa ni kotanga kombo na yo leka na kolimbisa nga parce que naza mutu na bosa naka boza tellement ebele bato botalaka nga pe obo miso ba conseillaka nga Mimi sala boizongisa boza tellement ebele yango wana vraiment ndeko na bino Mimi Selunga TV donc namoni ke nabanda kobenga moko ekosimba te misusu toyebani te na kosenga bino ka ba merci awa o na koswete ba kombo nzamba zaloko ope na koswete ba kombo te kosilika te peut-être eza kobosana mutu eza computer te eza kaka mutu ya mutu Mimi Selunga mutu ebele mama ya bana ebele benga wasala boyfona lambela papa donc tamuso pe na bosani kombo no me oza na kati ya mutema nanga yo mutu ebe porta un plus na commentaire na like na yo kokanisa te ke Mimi Selunga a oublié yo na koyi kobusa na moto te bandeko na ngai kaka nde na nde ko expliquer bino ke 4000 heures wana eza facile te après 4000 heures faut koksa 1000 abonnés soko oza na 1000 abonnés te okozwa monétisation te okoksi 4000 heures te okozwa monétisation te eza vraiment pasi bandeko na ngai
ozomona donc mpona kokokisa 4000 wana bandeko na nga bondimela nga eza facile te baoyo baza na kati ya YouTube bayebi nini oyo ndeko Mimi Selunga azoloba eza vraiment facile te eza pasi yango ti tozofanda awa bandeko soki yokangi motema na hotele like te po tozoyoka na YouTube yango kuna mbongo bazofuta bango ndeko nange esika okoma te likolo ekweya nyonso te yango ya koloba babiso tokotaki YouTube toyebaki na biso makambo mbongo te tokoti na kati ya YouTube oyo lokola toyeba makambo mbongo te me na kati wana soki nzamba pamboli yo toboya te eza mosala bato ya Yesu apesi nga na conseil akana ngai lobi nzambe soki abengi ngai awoyebisa ngai osalaki nini na mokili natindaka yo conseiller oyo kaka soni falo longola moto mona mabe yo longolaki te lelo siko oye liboso na nga nazo juge yo yango wana Mimi Selunga kota YouTube mpona koconseiller moto moko na bafamille ta mosusu bayoka biso te po Yesu kutu mwana bato ya Nzambe na famille na ye bamona kaka banamona kaka bongo menzoka nde Joseph kaka bobo babiso o ta mosusu famille koyokelanga te ta mosusu famille kondimelanga te me mutu mosusu akokuta na chaîne na nga atali abi mwana bato ya Nzambe apesi conseil ya bien na sui esungi moto ti na yango wana pona chaîne yo ekende liboso ezosenga bandeko bo partageaka ezosenga bandeko bo komantaka ezosenga bandeko bo laikaka video ezosenga bandeko bo s'abonner massivement bandeko na ngai po s'abonner na chaîne ya mwana bato ya Nzambe ya ndeko na bino elobi nango ekosala eloko te kolongola eloko te ako abonner ko s'abonner eza nango gratuit eza gratuit pe eza simple comme bonjour pe tango s'abonner kosilisa kaka ko s'abonner wana te kotiki kende na likolo wana bangonga eza wana ofini ngonga liboso esala lokola efongwami boye ye wana nde tango efongoli ye tango Mimi Selunga wataka eloko yo moto ya liboso ozozwa donc c'est ça bandeko na nga eza bongo tokokisaki 4000 tokokisaki 1000 abonnés na pasi en tout cas Nzambe azaka Nzambe azota loboko malembe tozo développer kaka ndenge chaîne ezokende seko kende bandeko na nga yango lelo nalingaki na remercier bino eseka Mimi Selunga amelaki mwa jina ye mpona nini te amelaka bolongo na baninga pe ata bomela na molimo obemelaka na molimo me nasenga bino ba merci ebele yango nazobanda ba merci na ngai liboso napesi Nzambe alola merci ebele po ete ye aza Nzambe soki ye te ngai Mimi Selunga naza nani pema oyo nasombi yango wapi nayebi kutu talo nango te Nzambe ye mtapesi ngai pema ye mtazopianga makasi ya koya liboso ya kamera ya kose filme ya kotindela bandeko batala nazokota na bandako na bino po Nzambe alingi yango napesi Nzambe na nga merci ndenga bandaki na ngai na YouTube ti azokomisa ngai siko lelo o nazwi monétisation eza ye bakolembe ezalaki banini me Nzambe alola alobi kende liboso mwana nga na kotia loboko napesi Nzambe alola merci na ndenge pe azobatela bino liboso vraiment Nzambe nde na première place ya mibale napesi papa Selunga wana motema Mimi Selunga mwana bato ya Nzambe donc obali mwana bato ya Nzambe yo pokomi mwana bato ya Nzambe Sami Selunga bambote ebele na longoli ba chapeau vraiment mobile nanga Nzambe alola pambola yo abatela yo lisusu papa pona nini te nasengelo mapamboli aza papa moko malamu papa moko boboto soki yete alingai pe kotikela nga te naya kosala bemission po bato ebele oyo kaka matanga na ngai mwasi na nga alekaka na babiloko wana po bamisutu bazaka contre nango me otika momi na ye akelekaka na public bwendeni me ye moko ayebi pona nini atikanga naya na public po ayebi ke mwana oyo aza na eloko ya Nzambe fakabolango na bato na compréhension Nzambe apesa ye yango na bima pe liboso ya bato pona moto mosusu na pe bebeti na pe mwa bebe naza bebe pe na bandenge na nga na bandenga Sami Selunga po oyo eza baguna ye naza nanga pe mwa bebe na ndenge na nga na leki na nga bato te na leki moto te na leki yo tozotala nga me naza pe mwa bebe na ndenge na nga nakomisa Nzambe ndenge asalanga naza mokeli ya Nzambe donc asali nga na image na ye napesi penza papa Sami Selunga ba merci ebele
naye kopesa lisusu bana na ngai ba merci ebele esika bazali bayebi bakombo na bango moko na pesi yaya mobali ba merci yaya mwasi ba merci yaya mususa mwasi ba merci yaya mususa mobali ba merci ebele donc na pesi famille joint nyonso bambote bana na ngai esika bozali nzamba lola pambola bino bango batikaka mama na bango te oyo ngai asuka kutu mwana nga moke alobaka yango mama nalinga ba video na yo na sepelaka do fan nanga numéro 00 eza mwana nanga ya moke donc na pesi bango ba merci ebele yaya mokolo nde asungaka mama sala boye na ba technique nzamba lola apambola bino vraiment naye kopesa libota na nga bayaya na ngai baleki na ngai bamama bapapa banoko boza tellement ebele libota nano ya Mimi Selunga TV boza ebele na pesi bino ba merci ebele naza na bayaya o batalaka ngai ndeti ya Mifi Seleto alandaka leki ne Mimi Selunga ndeti ya mana Clara Clara Samuel donc mwasi ya papa na Nilso alandaka leki ne Mimi Selunga do naza awa ba Clotilde Mwendela balandaka leki na bango Mimi Selunga mana Viviane Amazon magnifique mwasi abotaka tina coronavirus alandaka leki ne Mimi Selunga TV ozomona baza ebele o balandaka Mimi Selunga semeki nanga Elise Ambrosio alandaka semeki ne Mimi Selunga mwana nanga Gloria Ambrosio alandaka tata ne Mimi Selunga donc baza ebele bandeko na ngai boza ebele o bolandaka chaîne ya Mimi Selunga na ye na baninga lokola blande la sauce blande la sauce mwasi ngambe mwasi molai alandaka Mimi Selunga ya benganga ma thérapeute donaza thérapeute na ye donc iso ina lobe loko ya kata na kana koseka ye loba Mimi falo sala théâtre donc na pesi bambote na pesi gisha la recette bambote na pesi bino ba merci bele ndenge bolandaka Mimi na bino ndenge botalaka nga nzamba lola pambola bino na ye kopesa mama Elise ya papa Manes na papa Manes bambote bazalaka wana batalaka ngai soki bazana tana bango pena papa Manes azwaka tana ye pe akomi ma fille continuer en tout cas esala nga ba bien makasi papa Manes na kobosa no na video ote na pesi yo merci et merci couple penza papa Manes na mama Elise nzamba lola amona bino na pesi mama nanga soki na bosani ye tia Paulina ya papa Kinos na kati ya Bremen bambote pe ba merci ebele wana vraiment yaya moko te nzamba pambola yo mama batu ya ba Florence mama batu ya ba mana Elisa donc nzamba lola pambola na papa Kinos batalaka ngai vraiment wana nazoloba na batu o ba reageaka na batu balaksaki mama Mimi natalaki yo pe ndeko za na ndaku mama moko za na ndaku papa moko na ndaku talaka Mimi soko melami ki otalaka ngai olobi na yo eloko te na koyeba ndenge nini ndeko nanga moyena yeba ezate soki natangi kombo na ote limbisa continue kotala nga kaka bino no sonzamba pambola bino vraiment bino son nzambe ayalola apambola bino na tangi lisusu la reine nzinga mwasi makasi mole Vencedora na kati ya Berlin bambote na yo pe ba merci ebele nzamba lola mona bino na tangi Ines Levo nzamba lola mona bino na tangi bamana Rosa Maria na tangi bandeko Sylvia na boza ebele bandeko nanga na koyeko bosa na bino te na pesi bino ba matondo na bino nzamba lola amona bino mama kulutu de moi na kati ya mboka Belgique wana mama nanga atalaka ngai alobaka ya Mimi nazotala yo okende liboso mwana nga nzamba pambolo mama kulutu Espérance wana mama kulutu nanga vraiment merci beaucoup mama kulutu Matinda nzamba lola mona yo mandani évangéliste le fou de Dieu nzamba pambola bino na mama Franchelina semeki nanga moko nzamba pambola bino en tout cas bandeko na ebite soki na bosani bandeko mususu nzamba limbisa ngai pe bolimbisa ngai na pesi lisusu ba merci na ngai epai ya semeki na ngai Simon papa Simon na mboka Ngola ba merci ebele bandeko na ngai obolanda nga na Facebook bokozali bakwa kolanda video oyo nzamba lola pambola bino na bosani te na ye lisusu bandeko nanga wana
na ba collègue na ngai ya mosala kati na YouTube na bosa na poani na pesi pe mama na biso coutume africain na yebi kaza na kati ya YouTube te me nzamba lola mona ye esika azali po yende tokutanaki mama na biso coutume asalaki oakokai kosala aidaki mama na biso HM na bosani yo te oza na ba aide ebele oida ndeko na Mimi Selunga nzamba lola amona yo ndenge obande kokoche biso na latine en tout cas vraiment na pesi lisusu nani bambote tasiana mwasi ya molai na kati ya mboka ya Munich na pesi eba merci ebele tasi de bundes mwana batu ya donc de bundes penza na pesi eba mbote ebele nzamba lola pambola ye mama Mimi ne kaka na kati ya mboka ya Angleterre nzamba lola pambola yo nzamba pambola mama Mimi ne kaka nzamba pambola mama Elise nzamba pambola mama Elise Ngandu nzamba pambola longona papa na biso nzambe apambola lisusu mama Flo elongona papa le pavé soki na bosani papa le pavé nga na kokendeli felu papa le pavé nzamba lola pambolo papa nanga osali ebele na chaîne ya Mimi Selunga TV osali ebele le pavé TV nzamba lola pambola papa le pavé kende liboso le pavé TV eza chaîne moko ya bana na nzambe en tout cas papa moko motema monene nzamba pambolo ebele nelongo na molonga na ye mama Florence nzuzi nzamba pambola bino ba merci ebele vraiment osali ebele na koyeko tanga te donc yo moko esiko zali oyebi ko sali ebele merci beaucoup na tangi lisusu nani mama mopepe de moi wana ma grande sœur na mokilo to kutana na ba yaya bandeko nanga okoko bota mana yete me bokutani ka bwa komine ya na yo adopter na epe yo komino pe leki na ye donc yaya moko boye moi c'est l'idée Claude merci beaucoup. Merci beaucoup maman mopepe lukoki mama Yvonne azana fondation mama motema monene nazo sunga bana bitike ba handicap batebe donc mama wana nzamba pambola vraiment mopepe lukoki mayaya ye na adopta na enga na libota na bango na koma na ngaso pe mwana tsuka na bango na yebi na ngate zwano nga kaka yaya moko motema kitoko motema monene merci beaucoup maman mopepe na leader Claude bambote ebele mwana na nga église leader Claude nga aza mama pasteur na ye. Donc na pesi lisusu ba mama Serge ba merci belé siko kotala vidéo na nga so epo kotala te nzamba pambola mama Serge Nathalie lisusu ba mama nani susu nzambe ba kombo ezokima boza tellement ebele mama Micheline merci mama Nunu Senga soki na bosani na meminga mpoe Mama Nunu Senga, merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman Nunu Senga de moi. Nzamba lola pambola yo, la réserve de l'Éternel. Nzamba lola apambolela nga maman Nunu Senga apambola maman Nunu Senga makasi, vraiment pambolo makasi. Maman préparons-nous. Bazui wapi boketala ba mate ya kitoko na préparons-nous TV. Moi ça va ta papa Maï. Papa, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Préparons-nous, maman. Anena biso, nzamba pambola yo, vraiment. Nakeli suko la mama GG, nzamba pambola mama GG TV. Nzamba mona yo apambola elongo na bana na biso na mobile na yo. Mama Lola Masolo, nzamba pambola yo, nzamba pambola bino, vraiment. Nzamba pambola bino. Na ye kotala lisusu. Soki na bosanite bandeko soki na bosanite nani na konte kombo te mage na tsaki na feuille na mela na moi jus na bosani nani bandeko na ngai donc soki kombo ye na oloba lisusu na opesa ba merci po Mimi Selunga na pesa déjà ba merci ebele na kukunga moko me Maman Chantal Monga, Chantal Monga, ba merci ebele, Chantal Monga de moi, ba merci ebele, Maman Viviane na bosanité, Maman Viviane de moi,
ba merci ebele vraiment. Nzamba lola amona bino, nzamba lola apambola bino. Mama Viviane, merci nzambe amona yo lisusu. Bo continuer ko soutenir ndeko na bino vraiment. Bo continuer ko soutenir ndeko na bino pona nini te. Eza musala bato ya nzambe. Eza musala bato ya nzambe bandeko nanga bo continuer ko supporter Mimi Selunga télévision et ko sala biso ba bien makasi. Nzamba lola ko pambola bino bandeko nanga pona nini te. Pona nini te bandeko boza ebele vraiment. Boza tellement ebele bandeko na koyeko bosa na bino te. Boza ebele na sengi bino kaka ba merci. Esika deja batu 200, 300, 500 bazotala yo elingi koloba ke chaîne ezokende bien ezokola malembe ya nzambe eumelaka me soki ye mutu nyonso asepelaka tozalaka presse te bandeko tozomona YouTube oyo ezokende na ndenge ezokendela kaka mutu na mutu ayebi chaîne na ye nini afongolelaki chaîne na ye babiso tofongolaki mpona kopesa place koya nzambe pe toza mposa ba chaîne ekende biso musika ekende biso pena musika esika bato bayebi biso te bayeba biso pe esika na tokoma te tokoma lobi nzambe koye kofongola pesi ba vision ebele ekosalaka ba bien yango bandeko nanga eloko nyonso ebandaka mokie mutu nyonso abimaka na mokie ayebanaka te mutu akosala ke mutu ayebana ezaka nzambe après ezaka na kati ya nzambe ezaka bato nzambe deja pesi ndeti nga nazoya liboso na bino eza nzambe mta telemisanga me nzambe apesi nga bino pona nini pona bino bosunga musala oyo bosunga musala o bandeko tomonaka bandeko na biso kuna aza na nini na ye aza na bato na ye bongo yanga o pe na obenga timi ya Mimi Selunga boza wapi bobetaka bakarate na ba video ande bandeko mutu nyonso na baka na kati ya YouTube o ayebi nini aosala ayebi nini azosala bandeko tokoyi ko négliger musala ya mutu moko te moko na moko ayebi nini azosala yango soko omoni chaîne ya ndeko yaka koporter implice na yo po ndeko akende liboso ba oyo baza liboso ezaka bandeko biso nyonso toportaka ba implice bandeko bakenda bino pe bo porter ba implice pona bandeko totana no mbongo liboso te ke soki na ye soki na sali bakokoma na mbongo anga kolia ngonanga non totala na musala o nzamba azopesa na bato c'est ça biso bato mwindu nde mwana azokota na mwa conseil bandeko eza conseil tozosolola malgré monétisation tosepela ye tosepela monétisation mais topesa pe ka mwa conseil po biso idéologie ezaka conseil sa conseil to vivre teo sa ko conseiller mutu moko na omonaka bien te na mona ka neti na conseil aka pona kolongola mutu mona eloko azaki nango azaye ko ignorer po babi ignorance ebomaka bozomona bandiko bosabone bokomantaka bolaikaka botindelaka bandeko tozo osala bajete tozo koloba makambo ezanga mituna makolo te bamakambo oyo nka toyokaka biso be tozoya koloba tozo kopesa mutu mwa mayele donc oyo ezalaki super monétisation oyo ezalaki video kaka ya badédicace video ya kopesa kaka bamatondo epai ya bandeko oyo bazokoyede Mimi Selunga kende liboso donc bakombo boyoki vraiment nzambe alola pambola bino oyo pa yoki kombo te boza ebele bandeko mana ana international boza ebele bozotala Mimi Selunga miso pe batikaka na bango pe ba commentaire te me atali na eyo mosusu patindelaki mutu me atali na eyo alobi ne pete yaya na nga soyi na bosani na mema lisumu nani wana mana Flor Linda mia irma mana na ngai mana Flor Linda merci beaucoup mana Paula na ngai merci beaucoup mana Paula merci beaucoup mana Paula nzambe apambola yo nzambe apambola yo na ndenge ozokotinda ba video surtout video nanga oya kokanga liputa na mutu mana Paula mama Paulina baza ebelo ba
partager la bandeko soki bamona Mimi Selunga mingi bamona nga na nzela ya video wana kanga liputa na mutu na kanga liputa na loketo batebele bamona nga so na video wana po ba partager ka yango ti lelo ba partager ke mataka kaka ezo mataka kaka malembi po bato vraiment bazo ko partager yango vraiment ezo sanga ba bien makasi ezo sanga ba c'est bon makasi nzamba mona bino nzamba pambola bino na sengel bino ka ba mapamboli ebele bo zapaka ba video ya Mimi Selunga te bo komantaka bo laikaka vraiment nzamba lola akopambola bino tala dalina bosa na mabungu nzuzi mabungu nzuzi mwana bati ya ome mwasa bata papa lajo mwasa papa lajo so ina bosa na kyonga mimi biasala mwana anko abwakinga te wana mama nzuzi merci beaucoup. Lauriane, petite et propre. Nena me mangambo moni. Unazo bosa na bato andako to be ma porti moko. Nena bosa na. Tellement fait yango na bungisi yango. Nena bosa na Lauriane. Nzamba pambola yo. Longo na papa kifuta. Papa kifuta ndeko. Nanga tala ba video ndeko na ye. En tout cas, nzamba lola pambola papa kifuta na mama Lauriane. Nzamba pambole langa bino. Nzamba pambola bino ndako na bino kaukate. Nzamba pambola mama beya na Portugal. Wana mama na biso atalaka mwana na Mimi Selunga. Nzamba pambola ye. Tia tete na kacha Oldembo. Nzamba pambola yo ndengo talaka Mimi Selunga. Ya Diana na kacha Bremen. Yaya nanga. Nzamba pambola yo ndengo talaka leki na yo. Elongo na mwana na biso Priscilla. Ya Priscilla. Merci beaucoup ya Priscilla de moi. Nzamba pambola yo nzamba pambola ona ya Joana nzamba pambola bino pe bozwa ka mwata na bino soki boza bana classe bana misala me bozwa ka mwata otali pe ma mimi nzamba pambola bino na pamboli lisusu mama Abla wana mama nanga mama Abla tala kanga makasi mama Abla na Oldembo nzamba pambola yo ndengo tala ka mwana na yo mama Marie José que Dieu te bénisse beaucoup ma chérie na ibikoza na Afrique que Dieu te bénisse Gott zerne dich Gott zerne euch Ich habe euch sehr liebe. Gott segne euch. Danke für alles. Danke. Ich bedanke euch im Namen Jesus. Gott segne euch und segne mich auch. Danke schon, meine liebe Geschwister. Gott segne euch. Donc, bandeko na ngai, boza ebele kande nazolo baba kombo ezo ya moko ezo ki Giselin mobile wata Claudia na bebe na bango nzamba pambola bino na posa ni nani bandeko msubo tala kangai tamso nazoyeba te tamso nzamba pambola bino bandeko boza ebele yangai boza ebele nzamba lola mona bino pambola bino kombo nini na bosani kombo nini nani na bosani bota ba boucle de sodi boucle d'oreille sus boni ke politesse ya boyeko oya kolongwa moto na kati émission ezo longwa moto na kati émission eza respecté eza respecté eloko litoyo penza bobenga yango ni na français boucle d'oreille eza respecté elongwe na émission boyo basali yo bebe osali moto bebe wana eza yango Mimi Selunga ndeko na bino azala ka boye tolinga ozala mawa te mpo babimawa eza ya nzambe te mawa eza ya nzambe te mawa eza ya satan fo tozalaka na esengo tozaka ka bato ntango nyonso yesengo tosepelaka mpo nzambe azopesa biso pema ata baproblème ya mokili oyo elingi kotika bato kimia te me nzambe etaka azopesa biso pema mpo ayebi ifo toseka ntango apesi yo pema seka alobi seka
ata bato mosusu bazolinga te bato baseka me fo toseka kaka fo toseka vraiment fo toseka mpo nzambe alingi oseka soki nzambe alingi naseka yo nani okikangela ngai elongi naseka te vraiment ezalaka te. Donc merci beaucoup bandeko na nga nyonso nazangi makasi ya kotanga bakombo nyonso nayebi ke botalaka ngai nzambe apambola bino ebele. Donc oyo ezalaki ji na biso oyo vraiment tosepelaki na mokolo ya lelo napase na bino ensemble. Donc nasenga bino bamerci esika boza bomela yango yupi monétisation babalo na likolo kuna ezokopasuka bazosala ange bazosala bafeti mpona mwana bato ya nzambe vraiment oyo nde eza mpenza. Donc bino mpe bosimba kaka boye na kati ya bandako na bino bosimba kaka boye tomela na bino elongo vraiment tomela elongo tomeli mpona Mimi Senunga Television ekende liboso Mimi Senunga TV ekende liboso yango tomeleli yango vraiment ji biso tomela masanga te biso bato nzamba pona tomela masanga te donc alcool tobwaka ngo musika kuna musika tomela yango sute donc ebo batenge na mela te na mela na meka na yebi yango menase donc na bwaka ngo musika au nom de Jésus oyo eza ji vraiment ya masa soki ya pambo bengaka. Donc c'est ça tomela biloko wana sute nzamba boya nzela wana yango tosepelaki nasepela na bino elongo mpona nini te bopase vraiment basemaine kitoko elongo na nkolo Yesu Masihi ya nzambe alola mona bino apambola bino makasi oyo mpenza akosabone te akorate balobi na Mimi Senunga baya te barata yaka po rate te yaka na chaîne ya mwana bato ya nzambe. Nabosani bakomba bandeko mosusu metoza elongo bakolege nyonso ya YouTube nzamba pambola bino bandeko nyonso o botalaka ngai o na konte bakombo te na o na bosani na oyo na tieli suka te na yebi boza awa kati ya motema Mimi Senunga nzamba alola pambola bino wana ezalaki video na nga nasalaki mpona koremercie bino nyonso mpe mpona kotalisa bandeko sikoyo eloko moko très important na koloba bandeko na nga bobosana te bino bato botalaka Mimi Senunga Television ndeko soki okoti eloko ya liboso koyambo publicité ntango ozotala video ya Mimi Senunga kolekisa bapublicité te boyoka yango nga moto ya liboso te na olobango bato ebele balobaka babiloko oyo bandeko na biso kuto bayebani na kotanga bakombo te balobaka yango pamba te publicité bandeko mpona melata ji oyo so publicité otali te efuta eloko te na ozwa eloko te ata mpona centime ya pamba nasombela ji po mongongo soki ekauki ntango nalobaka ebele na melata ji kolekisa bapubu te tala publicité ya ndeko no Mimi Senunga tala publicité ndeko kolekisa bapubu te tala publicité nzambe alola kopambola bino soki bozotala bapubu yango wana nde ekoki kosala mpo ebotela Mimi Senunga ata 1 euro YouTube afutaka mais soki nde makambo eza makasi soki makambo eza te ata mwa fiji oyo esombela Mimi Senunga esanga babie makasi ekosala nga babie botalaka bapub bosotaka te publicité meme eza soki ndeni etalela ndeko no Mimi Senunga na kati ya publicité wana yango na kozwa mwa 1 euro mwa centime po ezala nango kaka bacentime mais balobi tout fait nombre moke tokangisi mpe esali mpe mo eloko donc nzambe toana posa bakamera toana posa babiloko lobi ta mosu nzambe akopambola chaîne na Mimi Senunga ekomi monene nde yoka omemango tokomi kosala babele émission na baplateau kitoko
yango wana nde ekopambola chaîne ya Mimi Selunga bapibi wana so bozo sote te. Soki boza mitema malamu boza na posa ndeko na bino akende liboso bozwa bapibi bolekisaka te. Bolekisaka bapibi te. Kosote bapublicité te. Zwa ata wana ezalaki video ya mwana na bino ya ndeko na bino Mimi Selunga ayaki ka kopesa bino bamatondo bolekisaka bapibi te bolandaka bapibi tie kosila. Bozwi batablete ya bana ya batata botie bapublicité ezoleka ekotelaka mpona kaka koza na susi ya ndeko na yo Mimi Selunga kende liboso. C'est ça. Eza bongo. Merci beaucoup. Dimanche kitoko, bapokwa kitoko, bobanda semaine lobi elongo na Yesu Masia, nzamba pambola bino. Wana vraiment, nalobi merci beaucoup bandeko na ngai, nzamba lola mona bino, tikete nzamba lola pambola bino lisusu koleka, abatela biso na bamaladi na mipepa mabe, nzamba mona biso abatela biso. Oya zana lisolo, oezite te, na otiaka la te mamera telefone, ko hésiter te benga ndeko Mimi Selunga bo partager na ndeko Mimi Selunga na ya kobeta lisolo to pesa conseil ebikisa bato ebele. Merci beaucoup bandeko nanga wana vraiment na sepela ki kozala na bino ezalaki ndeka na bino Mimi Selunga Mimi Selunga boyoka nzembo nanga kala te bobandi mokolo malamu boyoka pe ba conseil ya kitoko wana mama Vivi mtayembeli Mimi na mate ya kitoko po journée na yo ezala récité chaîne télévision internet oye koluka yo na ba français eye kosunga yo na ba conseil eza nzembo moko sambati bobeta mokabwe Mimi Selunga TV dans totango kala te déjà na bémission yango ebando lamusa bino merci beaucoup bandeko. Bon, na pesi bino ba matondo belé vraiment waneza abaja Mimi Selunga azaka mutabaje GG na ndenga bien. Donc merci beaucoup bozala bien ba bisous. Bye. Selunga ye star na bino yako commenter na oyo kana bino elongo vraiment nzembo o batindelinge pa ya Mayaya Damo Viviane de moi asalelinga nzembo bandeko naza na esengo moko nazo présenter bino nzembo na nga donc oyo eza pe na surprise ya lelo boyoka nzembo kitoko boyoka nzembo ya chaîne Mimi Selunga boyoka ngona bokebi nyonso bandeko boyoka nzembo yo en tout cas lelo kaka boye Mimi Selunga TV. 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 TV boyoki lolaka boyoki banzembo bandeko boya bele bosabone na canal Mimi Selunga TV boyoki lolaka boyoki mwana bati ya nzambe epesa zuwa te pesa motema mabete naza kaka ya bino tala kaka soye na ye koseksa bino te nani akosekselanga bino boza ba bizu yo pe moto yinanga sans cause etali yo okosisango okota lifelo etali yo merci beaucoup ciao